Capage TV. Capage TV. Frère Wano Babenga prophète. Oyo azo la Moussa Bibembe. To kendo zoe nanda kunito meme na morgue. To tike pe na porte mama yemo à la Moussa Bibembe parce que c'est trop. Capage TV. Fire! Tina fa 3 fois. Fire! 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 Zonga na bomoy. Sisi. Oman. Mwasi. Ja faith. Ozana kondima. Ja faith. Ozana kondima. Ozana kondima. Ja faith. Ozana kondima. Ozana kondima makasi. Now I've prayed for him. Na osambela pona. Can you take him back to the Capage TV. Non, l'État faut acha maboko na makambo. Kuna nzamba zo beta, l'État faut interpeller ba prophète na ba pasteur oyo. Et cause la malamu makasi parce que bête. So quitter, tala toi na ba problème spirituel na mboka oyo. Capage TV. Hein? Vous allez qui n'est pas? Chauffeur Azab. Mon tour Azab est à Koufi. Bon, pour ça, on a une habitation à Obika, on a habité. Quand on a une Ensemble à cause de cet homme. As this man gets back to life, you also get back to life. Lorsque cet homme sera remis à la vie, ça sera aussi idem pour toi. Father, I believe in your power. Père, je crois à ta puissance. Capage TV. Émission Touti Kosala Nayo, beaucoup de personnes m'ont appelé pour m'intimider. Je profite de passer les messages, permettez-moi. Nayambi m'appelle, allô, yonde prophète au bandai kolo bali kamu ya bakenda se repentir. Ah, au simbi bisika basimba kate. Je ne suis pas venu ici insulter quelqu'un. Nazali bien éduqué. À part Bible ou. Mukolo moko to kotale émission nanga na manka baraka mugisho mukuna te. Soka sali pratique diabolique nakoya nako dénoncer. Capage TV. Merci de vous abonner massivement dans votre chaîne par excellence Capage TV. On vous aime énormément et vous aurez beaucoup des actualités dans Capage TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne par excellence, la chaîne sans micro. Chez Capage TV, vous aurez tout. L'actualité politique, le divers, le théâtre, la culture, les sports. Chez Capage TV. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de liker nos émissions, de partager et de s'abonner, de commenter. Et pour nous, c'est un plaisir d'être vraiment devant vous pour vous présenter de nombreuses émissions. Et Ngamoro ne sera pas général-major dans un art. Voilà, merci. Capage TV. Merci na Capage Télévision, merci na Congo Web Télévision, merci na Prophète Marquis Efrata, toye lisusu na makambo ya sika, mate ya sika, évangélisation ya malamu mpona bana nzambe nyonso batala biso et tout ba émission na biso e uti koleka. Tozotanga ba commentaire boyebi kenga mama Cynthia na yaka na se ezarate pona ko défendre pona ko boya makambo boya nango ya ko finga ba na nzambe ya ko loba n'importe quoi ya nga vraiment na yaka comme défenseur. Na se ba commentaire tala papa ko loba te menga na bino tozala vraiment na pona ko s'échanger ba idée. Merci na bato nyos balanda biso pe bapesa biso confiance ba maman ebele ba bengi bapesa ki pe merci na émission uti koleka maté ezala ki vraiment bien. Si j'ai vu via actualité na biso ezali prophète Baham Bran. Oh azali moko ya ba prophète ya papa na biso Mogijo. Tu comprends qui te loba ki awa balamusi mutu ba eli biso sous scandale na kati église mutu ya kufa et puis na li solo angozo mona ke mobali ya mutu moi ça va bien akosa ki ngai nzoka sala ki mobali ya mutu ngai sikoto ntoke kolala na un hôtel akoimba mo kangami akufi pasteur bosunganga e kobo ya modèle wana na comprendre histoire on bien témé bana nzambe en tout cas faut bolamuka et puis bo fungola misu. Bonjour prophète Marquis Efrata.
Bonjour Bandukonso, Balanda Kabiso, partout. Bonjour Maman Cynthia, bonjour Afrique du Sud, Canada, partout, Bozali, na États-Unis, na France, Nzambé Alola Kansela Bina Salabino Bolam. Merci au Landili Solo Anna et puis on a relaté déjà sujet l'actualité na biso au prophète Alamusi Mutu. Makambo ezo continuer kaka. Te makambo yo ezo ke nango na suka. Kotala déjà scène wanande bazo sala yango tokolo baki bakomi na suka. Bakomi na suka. Le frère qui est en train de faire ça. Frère wano babenga prophète. Oyo azo la Moussa Bibembe. Tokendo zoe nanda kunito meme na morgue. To tike pe na porta mama yemo ala Moussa Bibembe parce que trop c'est trop. Oyebi tozana mboka moko boye. Mboka oza ba problème spirituel. Peut-être on a fait des émissions pour nous dire que le Congo a un problème spirituel. Je remercie Zambelelo que le président Oyazu Bokonzi a l'occupé Basale Nzambe. Ata Basale Nzambe on a un stade Basale qui n'a pas prière ndenge za la penzate et ça n'a pas bloqué belezangaki moi désordre zalaki bisons to lobaki yango. Mais quand même le président Wan Otouzui à reconnaître que la prière est quelque chose parce que déjà du fait qu'Asenga prière, on a sait qu'il a vu que le Congo a un problème spirituel. Tous on a des totems locaux, des léopards. Tous on a des alliances à Moulili ou Salama, des fleuves Congo, des président Balika Kalanamboko, Batika Mboko, na kati alliance. Tous on a des paroles prononcées au Mobutu Atiki la biso après que la délige en opé bomo nango. Donc sur le plan spirituel, il y a un grand travail fait Salama. Alors quelque part même les autorités quelque part bazo compter pe na ba homme de Dieu on zambatindi na mboka. Maintenant lorsque vous avez des hommes de Dieu comme Oyo, ba futi frère mo na limité, aza chauffeur, ba futi frère wana mbongo, ba ebisi no yo tuzoki na yo scène, yo za no chauffeur to ko bakiselo mbongo likolo ya express na yo, ba ale bazui fi moko ba ebisi yo lo bakolala kina mobali aza mbali ya batu, ale bazui pe frère mo ba futi mbongo, yo lala lokole bimba kufaki na hôtel. Et puis, il y a une église. Et puis, c'est moi, il y a Bouzoba. Parce que, tu as une église. Et ça, il y a un sœur, on a tombé un hôtel, un taxi. Sans pour autant, l'hôtel va à la police. Donc, aux hommes, on a scène, nous avons Bouzoba. Donc, ils ont. Peut-être habité, hein. Ceux qui sont en Afrique du Sud, s'inspirer, qui n'ont s'inspirer dans l'Afrique du Sud. On dirait qu'il y a s'inspirer dans l'Afrique du Sud. Non, mais c'est. Omoni biloko yo, ezaba biloko moko boye. Nakati ya mboka oyo. Quand même tous hommes qui même bakonzi bazo compter que la prière est ça quelque chose nzamba ko ça quelque chose dans la balo sambo non nous devons dénoncer biloko officiel nous sommes la voix de l'église biso tous allez la voix de l'église donc na ebisiyo que 2020 ici la biloko aussi là omoni mama goro do mo bando bima na quartier mo za koto et si là nazo papier mouchoir na tchaki na mai na meli photo à prophète cancer et bungi c'était des aventures hein biloko wana pesa qui bien préparé et si là les loskoyo mwanda munda ba ko motikala na parole de Dieu que ba miracle la lukuta et c'est important parce que biso na kata ko bondela parce que datiki babika to yana ba témoignage ba tamaboma babika est-ce que to me ba témoignage butumo donc bango omonika ba sala scène wana ba la musi muta lukuta wana c'est chaque jour les prophètes là à hôtel émission à se repentir nazobenga ye na repentance prophète Brian wana mona ya Baraka Mugisho réseau wana faut pas se repentir nzamba obeta bango omoni kande basala scène na bango wana bazwa CD na bango wana bala musa muta lukuta wana omoni eloko bandeko ba hotala wana regiso kazo cha yango déjà bandeko ba omona ngonde bala musi muta na bango lukuta eloko wana balekisa ngona ba antenne a oh oui et talama et bon église à Brand Netondeni a comment une église à plus de 5000 personnes à des bonhommes mais oui ba tous ba monique prophète à sexy mutunzo que allez ba aventure parce que les frères wana azana scène yende chauffeur à kumbi taxi baketi na porte église prophète aye à la musi mutu déjà bande koton bo la image bo comprendre déjà que dans tant caméra zozwa na ndenga sima bozo mona ki mutu opema soka zui na ndenga mutu bo remarquer pena que mutu za okufa mais ça azui à ça soit tant ka caméra balu ki asala guerre o mona que non mutu balobe za okufa ça ni opema. Parce que chauffeur oya a témoigné bande ko ba olanda pe image na regia zocha chauffeur wana zo témoigner azana Algérie. Après bêtise na bango a déplacé qui Algérie. Hier azako sambela na ikunate ye ba socia qui na aventure. Alors ndeko molibu na nzambe simbi alobi tete. Makambo na ko bombango te. Il faut na lo bango pona tika la l'aise. Maman
ta basala ko ba pesa ke mbongo bango ba ete ke nzamba confondre bango frère wana mutu mota pesi mbongo po mutu mota ebeke ya zana dossier moko bongo mutu moko ebiete au fond azolo ba yemo ke a ebisinga na téléphone abi papa na ngai après ka événement ne le kabato ba talanga na ba télévision na quartier bato bazobenga mon frère prophète wana to mona ki o memaki bembe ala musi mutu solo abi na ondima. Shalom 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 libota nzambe ezanga ibongo ndeko Joël naza na mboka Algérie naza congolais mais naza na Algérie naza chauffeur nalingi na pesa la témoignage na ngai na ba fausse miracle aux le Kinshasa pour na prophète Brian na faux miracle aux sala fausse miracle aux sala yakula musa mutu akufi eza yango teza lokuta eza ba jeune bango basalaka bakendaka koluka batu bazwi batu bakena bango bala bakeno eza miracle te video wana botala yango bien oyo ala musi mutu azala kokufa non mutu wana azala kokufa te mutu wana bazwa na paka juma nga chauffeur na sala Victoire Baramoto na rai ya paka juma wana bazwa mutu wana ti ndenge bazosala ba plan na bango na kati ya mutuka ndenge ekoleka ndenge makambo te oleka bazopesa ba plan na bango bon ngate ma za chauffeur baluaki nga express nde na zwaki pe bango bon na njila tozokende mutu wana bazozaki nga express abisinga no makambo te bakotuna yo ondima kaka tala kaka mais na mbongo na yo ya odozu cooks tokobakisela yo mwa mokie nde mpe tokomaki kuna moto wana kufi keno ala musaye donc eza fausse miracle botala ba video wana bomona nga chauffeur wa mutuka wana ezanga na vanda mpe na limité malgré naza libanda témoignage na nga na ngai napesa kaka yango wana mpona ba fausse miracle ezoleka na Kinshasa. Merci. Mon seul autre mais c'était ndimi oui ala musa mutasolo nzoka ndeza aventure kendo tela combien de personnes bava na kati église wana na kati aventure na kati ya budiabulu non l'état faut acha maboko na makambo kuna nzamba zobeta l'état faut interpeller ba prophète na ba pasteur oyo ekozala malamu makasi parce que bête so quitter tela to na ba problème spirituel na mboka oyo mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga deja na sadere nela sabwe na koke na nga Turquie Suède nga na Suède mame na salefo na kamaladi na bela kaponga na si na sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na si na sadere et ba mission na matu bazape kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bi malibanda et bi mission kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga. Ah! Hey, okatelinga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga. Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpital nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo mpo ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie.
lorsque pourtant on a Élisée, Nathalie prophète Élie na Bible, Nathalie bateau, Nathalie ce qu'on muta sali miracle lukuta babenga sous prophétité. Wana za prophétité. Il faut lukile kombo mususu. Ozomona. So ba futi frère mbongo. Bazui fi wana ba bisi yo koloba pena kaza mbale ya bato. Tela suko fi wana ozomona ki étant en région zo tchango batiki na son o sentir que asa une émotion té. Donc mona pena que non. C'est normal. On a quel homme va monter avant que tout mon frère wana zolamuka. Avant même de chauffeur à tout bela. Pasteur na cher kuna zo benga ba. Non, ozomona te que pasteur ba signaler été. Abi bayena nani? Eza muta kokufa. Ah prophète tout bela l'air tala bolanda vidéo oyo na bino nyonso bana ya baraka mugisho. Nanana yé les prophètes Bran vous tous réseau wana boss se repentir. Na benga kibino déjà na repentance banda kala mena moni boyo kati. Ah nzamba bandi obimisa bino. Ke boye baké Nion Soboko Sala est tourné contre Bino. Donc après vidéo oyo, réaction moko ya mabe contre chaîne, contre émission, boko zoa sous ba vidéo mususu asika. Parce que boye ba peke ton benga bino na repentance. Eza miracle lukuta bo sala ki semaine leki, eza miracle lukuta bo sala na fin de l'année. Non, bazana liboma moko bakota ki église. Ba futi frère moko mbongo ba yene bakangie basinga lokwa liboma, ba vandisi une église ko croisade moko ko salama, ba bimisa frère wana. Neti abiki azaki liboma. Na be église wana, na be église ozomona wana. O ba faux prophète ba osala. Église moko eza wana Kinshasa basala ki loko wana. Il y a des preuves. Bakezo mwana bato azana bomo iba bakangie basinga ba futi mbongo 2 semaines bato yaka na église ba mona liboma nzoka liboma te. Mais lorsqu'il y a des choses comme ça, et puis vous dites que tu es au bon de la troupe, Zamba va intervenir comment? Il y a un problème où il va y avoir parce que quelque part, le côté la réaction, côté la président, c'est que le président aussi a compté que non, prière est quelque chose. Prière à banani, il y a pas tabou. Non, moi, je sais même prière à la Kiwana. Mais pasteur na biso pe ya na idée yemba moko pasteur na biso pe ya renaissance balobi na kati église comme matière politique matière normale ezate bana nzambe bazo ke ne perdema pona bino basali na nzambe nakanisi ke comment na l'évêque Pascal Mukuna zoloba Kabila zongate na cher mais il faut préparer toute une émission pour ça. Donc ça l'émission na banalise bande ko ba comprendre ça wana pena to ko lo bango likoli kolote et ça quand demande ndeko moko na limita wa tei pendant 1 heure du temps bato ba ba problème ba lesbienne ba zawana bato ba maladie ya zote ya libala Mike Kalambai 1 heure du temps bato ba fandi boye voyez quand Peniel c'est comme ça Mike Kalambai c'est comme ça 1 heure du temps bato ba fandi ba Holanda quand c'est comme ça Timothée Sili bato ba bibina ba problème non ndenge mon avec Mukuna donc il vient à l'église bato ba problème bino bando te makambo Kabila zalaki wa kei non biso to lingita zonga mes loko bato ba l'église ya ngwana te. Basa ba membre ba parti politique na église té. L'église ba to yeli Yesu. Ce que lembonga politique bokoti. Non, est-ce que ce pasteur ake azoke ne li felo fo ba ndolande pas azoke ne li felo. Non, c'est ça yango monisco photo pe éclairage na bana nzambe biso toza la voix de l'église. To ko sala ba conférence ya makasi. La voix de l'église ko sala ba conférence ya makasi na mboka o. Le gouvernement akolandela makambo wana nyonso. To kolandela bandeko nyonso oyo ba osala ba ventir na kati église. Avec Mukuna za congolais. Azana plein madro. Ya koloba likambo c'est pélicité. Mais na cherté, du haut de la chair, c'est ce qui est mauvais. Awa tele maliboso ya stade place batu ba ya renaissance. Abisi ba lelo renaissance. Nazo loba. Bo bandi na binoti. Batu ba koyoka na bango ba ko filmer ko leka nango na télévision. Azana mbongo na ya ko tchango na ba média. Mais du haut de la chair, ndeza biloko ya ko lobate. C'est clair. À quoi ça l'ango du haut de la chair? Batu ba vandi wana bana ba problème. Batu ba une église wana ba tala. Au moins ni nzambe na lola. La Bible dit Samson, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Lorsque nzamba ya na vie ya mutu, nzamba ya na ba bruit. Muta pambola mi muta comme une église à munena comme ko yemba, album ezotekama, frère ayebani. Les jours nzamba zotika mutu c'est dans le silence. Les jours nzamba tika Samson ebati. Delila la musiera Samson les Philistins sont là. Alamu ki abi lelo no boma bango nde na boma bango d'habitude. À Zimbabwe, retard. À Zimbabwe, retard. Bakangi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Batoboli et Missou. A comme on aveugle pour Missou n'ende ça là. Donc beaucoup des hommes de Dieu mon wana. Pasteur Samson, pasteur Saoul, Moussou soit sokole batumakolo. Na salle mission pour nous expliquer que ba pratique wana est diabolique. Les pasteurs Saoul commencent à me faire des publications par-ci par-là. Naza impoli, génération des impolis. Nous sommes. Comment se repentate? Par rapport à ya est-ce que yo mo za na kati repentance est-ce que ba mona ki image na ngana ki neko zo mbongo na gouvernement
pour faire ça la réponse parce que ngata na yaka wa so nzamba bi message à gouvernement na lobby tant on a de tokoma na 2018 na bisebino c'est les chiffres du changement tout ça là nos émissions na sala émission bande ko batala na prophétiser Kabila zokende na moni pouvoir avec une opposition et ça la ma bongo tant président Azui na prophétisé ya ba sex tape bimi ya bango nyonso j'avais prophétisé na kebisa Mike na kebisa Bakenda na kebisa bango nyonso na benga bango na repentance ozomona na kenda na association moko boyete na zumbongo moko boye sikoyo so nzamba lobili kama mutu wana afinanga mbongo na koloba ngote non so nzamba bengi mutu na repentance il faut que loba naye que non frère nzamba bengo na repentance on a toujours la petite de robenga na ba téléphone ba frère na biso on a so bengi na téléphone au katelo téléphone ba frère nyoso moni mikolo ba sextap na bango zo tambola nga na contacta bango ndora be mission musu na komela ya répondanga te musu na benga ya katelanga téléphone ba kotala émission ba koyeba ki na benga bango bakatelanga ba téléphone na tiki parce que ezakalaire mo mutu soki abeta ba concert ba toye belé ba obina ya zomono ndia ko minzambi c'est pour dire que ozomona ke ba frère wana bana ba comportement moko bazana orgueil koleka me ba frère Fali donc so zuku tulika ba frère Fali luka ya ko yambayo ba frère wana ya chrétien wana bazana o ya musique chrétien bazana lolendo luka wera ozomona ke tokendaki problème moko ya pas ndeko wera na téléphone ngri allo tozoya grand frère boya tokena ndako ayambi sans problème luka siko ba frère wana o ba sexta peta mbola mikolo ozomona luka ba pasteur vidéo azoyemba bia olobate voilà ayemba likambuté nzamba ko sukisa bango moko vous voyez déjà biloko yo eza ba biloko moko boye et ko sala matin na kati anda kuna nzambe pasteur a monté miracle na ye ba futi chauffeur a habité likambo zo déranger nga atindi ba vidéo atindi na adresse et puis nde tolo ba boye semaine wa kozala parce que toi ba hôtel ba bien frère yo bon le en Algérie to monter moi cabal no so bo monter ko tourner contre bino biso toi la voix de l'église to ko zonga awa pona ko bimisa d'autres vidéos tala bona ba vidéo belé o déjà toi na maboko alors bo banda na bino déjà ko se repentir avant zamba beta bino pour ba vidéo wana to ko lekisa ngoti na ba RTNC to ko benga gouvernement atala yango donc l'air yango bo se repentir en tout cas so landie mission aux intéressés benga ngabisanga frère non se repentir en tout cas likambo wana tika ngona otika so bo lobe bo monter cabal et tourner contre bino je vous dis o eza moment ya nzambe to na chiffre D eza chiffre ya délige nzamba bisaki noé des moutons des chèvres tana arche après délige ezobeta parce qu'on a moment o délige ezobeta déjà donc batunyo so ba na kati ya parole te eza arche nzamba o cholisa bango soki ka parole ezaki dans les faux soki église ezaki dans les faux tozawa 2020 musala na nzambe ne mutazwi fimbu donc atata ngoyoka wana te penyel bafuti ye mbongo penyel alingaka te penyel nzambe muta utiliser ye to condamner ka po ezalaki libala ba dénoncer papa bana te fallait bobongisa na famille po libala ya sacré à part ça o etikali nyoso alobi wana nzambe mutatinde penyel kende allez mulile longwa mulile longwa nani ye banda lobaki azana makamba ko loba aloba rapete na bengi na monsieur belé loba alobité bon peut-être banda loba te po yemoko yebaki eloko asala mais ce que azana makamba ko loba pete so makamba loba c'est exactement mais vous aurez pas problème na ba sœur d'église hein papa problème ezalaka na ba sœur na l'église et puis ba problème ezalaka parce que le pasteur est célibataire ou marié non problème ezalaka kaka bisika ba sœur ba fandi problème ezalaka parce que même ba pasteur marié ba koyaka pasteur mususu babimisaki ba vidéo na ekala mingi taza so na Turquie so na mboka nina so na Maroc aza pe marié ba marié pe bakoyaka le problème ezaki mutaye ba ndengi nyi otambola na nzambe aye ba limite na ye parce que lelo temps bazoko ma ba star omoni biloko nyonso o ba frère wana ba sali o ba dénoncer de nous ça c'est exemple ba sala ngona c'est succès azui moi succès ba komi ko benga ye daddy papa azo yemba donc concert azo beta ba ser bazo kweya donc azo mono ndire o nyoso bilanganga neti ba frère wana o na boy kotanga bakombo bango baba bokilo ya nzambe bango nde babokilo ya nzambe ba beau frère ba beau fils ya nzambe donc bango baliaka na ndako ya nzambe ba beau frère ya nzambe nzambe obimisa bango na poisa aboy ki beau frère wana ki beau frère na nzambe sili. C'est pour dire que bango faut pas se repentir. Frère wana faut se repentir. Frère a des bonhommes aussi que ça bata lukuta wana mona baraka. Yépe faut se repentir. Et kiri wana faut pas se repentir. Il faut na lobi ba se na bi kiri wana ba se na bi baraka et kiri mo ngai na ebisaka yo boye. Les prophètes baraka mogisho, les prophètes là azamona na ye. Abenga ye na repentance. Ye les prophètes baraka tanga zaki na kasho. Batu nyonso baraka kufi be mission. Non. Ngana lobaki baraka okufati. To sala une mission. Na ebisi intercession bobonde la poni nzamba tiengo cœur bobonde la poni à se repentir. Ba bonde le pona na zu vidéo na image ya prière audio na WhatsApp na tindeli. Tanga bimi prison bandi be mission. Ya bato ya kabela. Kolo doser. Bato ya kabela mituka. Ndenge ba sabotaki
à se plaindre quand même pour nango mais azaki reconnaissant que bato musu babondela pour nayi parce que lelo ba aventure esala mais esala bana bana oyo yayi ba kende na repentance mbangu nazolo ba bien na repentance ba luka nzambe bazongela nzambe soko o se repentir yo moko te yakala lection repentance nazolo bana bato nyoso baza intéressé na mission parce que nzambe akobeta bango kala te nzamba sakana te ba monter kabal na bango mama wana ye nalala kina mobali ya batu ser wana za maudite au mille lakeli mabe ko ko sala témoignage alukuta na komanda liboso ya église ba wana kuteze église te liboso ligablo yanganda ba liboso anganda sko ba ina micro sko ba loba kombo Jésus mais ba sala aventure nzambo ya kaloma bele fungo bato bazindite bazo sala aventure bandiko pasteur Luka qui a beaucoup d'argent beaucoup misa mukili mobimba renommé ba relation nyonso ye muta pesa soki lisako lisoki nini abondela pona soki chef de l'état mais quand il a fait quelque chose bato bamonyango flou les gens ont parlé bino bobanga kité était binoté bolamuki na tongo boye suna ba aventure lukuta eza ba église l'état kolandela la voix de l'église ezali parti politique té ils allaient ensemble, il y a des hommes de Dieu qui ont une saine doctrine, wapi ezo kamba manabatu ebele, nazo benga bandeko bazana Lubumbashi, na France, na Paris, à travers mon numéro, beaucoup tana la voix de l'église, binope bo bandako bimisa, ko bandako dénoncer ba œuvre ya Satan, ba pratique diabolique côté une église, dans la voix de l'église ezali à travers mon numéro, à tous en Lubumbashi, papa bisope awa, tu as papa prophète moko azo pakola batu huile, azo pesa batu ba bougie, yepé danger. Donc à partir du numéro, on a beaucoup en contact avec la voix de l'église, associé binona l'État à partir de Mboka, on a beau dénoncer. Et puis, on est aussi là. Merci, Tozo Kende. On a vu le sujet à émission Nabiso, la réclamation, la prison diabolique, satanique. Papa, sujet Nabiso, Tozo continue. Merci beaucoup, Nzambe Alola Pambola Bandekon Sobazo Landabiso. De nouveau chez Capache Télévision, ma fille est bien, chic, et mes chic aïe biso ba sac, il y a première qualité, il y a bien, moi s'il faut sac. Vous voyez qu'on est dans un sac, il y a bien. Contactez Aimé Chic, aux en Canada, aux en France, aux en Londres, aux en États-Unis, aux en Suisse, aux en Allemagne, aux en Afrique. Livraison à domicile, en ligne. En tout cas, achat en ligne les alliés. Aimé Chic, azana pour la livraison, la bino et basak, il y a Solo, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Nyon Solingi, Magena Tanga Aizate Poise Belé, Yé Atekaka en ligne. Aimé Chic, contactez le numéro, Bobengaye, une grande dame ou Atekaka Basaka marque. En tout cas, Bobengaye, vous contactez vos alas de cité, sac Nyon sur la marque. Vraiment Aimé Chic pour la qualité, il y a Solo, bien. Bisous les filles. C'est l'adresse Aimé Chic. Voilà pourquoi peuple de Dieu n'a début à année awa bandekonyo so bazolanda biso oyo ba dédié saki année na bango pa na Nzambe bo dédié année pa na Nzambe na nzela ba prière ebele ba dédié année na Nzambe na nzela ba sacrifice. Mais il faut que mutu nyonso oyo azana kati ya prison ya mulili même si azota mona kombo Jésus mutu akozala limité. Les prisons sataniques ils a thème na biso délivrance des prisons sataniques. Parce que na kati ya ba prison tozokuta ba innocent, tozokuta bato baza coupable, bato ba yebi likambu, na bato ba inculpé na likambu, azala kité mais ba inculpé na monde mulili ye peto kanga vi na ye. Tozokuta bato ndingwana. Na kati ya ba prison satanique oyo ba vie ya bana na Nzambe beleza ya okangama. Na kanisi ke lelo na komeka ko expliquer d'autres choses par rapport à la prison satanique. Parce que non seulement na kati ya ba prison ya kana ba innocent, mais lorsque ba kangyo na prison satanique, c'est pour dire quoi? Ba privé on a ba droit na yo. C'est pour dire ba droit o ya yo ko vivre en souté. Et lorsque ba tie mutu na prison, c'est pour dire que ba limiter yi. Mutu ko banda ko tourner esika moko. Nazande ko moko awa tanga la nimate ya prison satanique ayibisinga kana mukusa bi papa na bonde la kameba blocage na bitumayo sono mo na vinanga tant na landie mission na yo na yeko comprendre ka eloko moko naza na prison satanique moko o eza papa nanga violanga na 9 ans et na mona mo bandoto wana ko yelanga boloko na pena ko talibala na bosana Nzambe pa mena yeko koma place mo na sentir que rien ne marche makamyo soza bloqué et libala nanga beba makambo nyoso e beba
prison wana bazobe en prison involontaire. Donc mutu ba kotisi contre volonté na. Ba kotisi ne bana. Donc yango nzamba zoloba na Abraham na mukanda ya Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudирont. Déjà de par ces versets, tous on a trois choses. Nzamba lobina Abraham. Sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Nalobela qui les trois prisons wana lokola ba prison oyo, mutuazo ko ta involontaire. Na mboka okoki kokufa juste parce que olingi o libérer mboka. Oza na emprise ya Satana. Yango moni on pena ba chef. Non on a ba chef musu même en Afrique wa ba boya kokota ba franc-maçonnerie, ba président de la République ane belé ba boma bango. Na mboka na biso Lumumba lorsque telemaki pour na emprise oya mulilis ezalaki likolo na biso ba boma Lumumba kufa liwa ya mboka. Nzamba zo bisa Abraham sort de ton pays. Donc na pays na mboka nyoso na ba influence diabolique o combataka ba étoile ba héros ba to nzamba bengi ko matisa ko tombola. Ndo moni ba mamadunda la ba kufa liwa famille na yete. Ya mboka. Muza kufaliwa famille na été Yamboka. Voilà. Et puis nzamba zo ya koyebisa ye na suka. Sors de ta patrie. Pourquoi patrie mutu fa na patrie na ye? Na kati ya bikolo nyoso zo mona oizaka na ba influence diabolique. Ya ba comportement o soko telobi opena muyanzi. Opena mungala. Yango ko ya solo amuluba. Donc ozomona ke na kati ya ba ekolo wana izalaka na ba influence diabolique. Oyo na kati ya ba influence wana ba vie ya bato bele pesa ya kokangama. Isaya kokangama na kanti ke bandeko balandaki ba matière ya identité na kati ya ba soute ma identité na parla ki sur ba prison ya mulili o eza na kati ya bikolo okuta neti biso na ba Congo biso toloba na ba Congo tuzana adage moko tolobaki yango no adage wana ya nkodia boy donc okuta biso na baluba au mona donc na chaque ekolo eza na moi comportement moko boy na donc o sentir que o peneza ya bango. Ce sont des prisons. Oh, ils ont un makila, tout ça, mutaluki nzamba accepter Christ, aïbaki angote, et qu'on finir na ko réclamer. Mais le vrai problème au fandeli awa, ils ont dernière parole Nzambe, sors de la maison de ton père. Nzamba monakini nanda ku ya papa ya Abraham. Pourquoi Nzamba est obligé que non pona pambula yo bima nanda ko papa na yo. Na ko tombola na ko pa mais bima nanda ko papa na yo. Parce que même Jésus-Christ azolo ba chacun aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Donc Nzamba bande ko mona déjà que bitumbeza nanda ko. Ba ennemi Abraham ba ko bota mawa. Soki na tiki ye kaka awa. Atombo ma awa ba ko influencer ye ba ko combattre ba ko kwisa ye na se et puis et là, on a dit que vous étouffé. Il y a un moni battu sur la Bible. À celle-ci, Exode. Donc, Exode est bandat étant au peuple d'Israël, Babylone, à Égypte. Exode est bandat à Abraham. Zambé, c'est sort de ton pays, de ta patrie. On est Exode. Donc, battu sur à tombola na Bible. À celle-ci, Exode. Au roman à Jacob, pon zamba tombola, il a fallu Akimande konaï et Saou, Akinde pas non konaï là-bas. Et lorsque Kouti me kangi et pe kuna pe prison qui ndo ki famille abo mama na ezalaki, Jacob a souka na ko bimananda ko là-bas na Rachel na Léa. Ukomona David nandako ya tata na ye bachaki ye mafuta mulimo Nzambe kitele nandako tata na ye mais élévation ya nandako tata na ye élévation ya lorsque bimia ketiki la bande koni biloko Goliath akeyo kalisula Goliath. C'est alors que David a affronté Goliath, élévation bandi. Sors de la maison de ton père parce que nakata nandako tata na yo ezana ba comportement ezana vie oyo kuti bana basi ba réussirte bana mibali batombo bité bato babala mabala ekufa bato babota na mabala te bato bazombo mbongo esila. Donc de la temps Nzamba zo Abraham sort de la maison de ton père, c'est pour dire que ezala kana ba influence diabolique par ma famille au biso to bimeli o wapi mutu fa luka bimana kati nango dans la prière et yango elingo l'accepter que parce qu'il a accepté Christ wana za makambo ya te ce qui est passé te donc na kati yanda kwa baboti ezana ba influence diabolique au fond mutu luka bimana ngo papa roye ba ndenge nini influence diabolique ngo roye ba ndenge nini parce que ba influence musu to comment on a ba veni ba blo musu comment on sala na ba famille musu comment on sala na ba ami musu comment on sala na ba misala roye ba ndenge nini influence outi bo et puis ndenge nini on kata ba lien bon ezala rappel na ba prison satanique ndenge na uta olobela na ba quartier na ba mboka na ba compagnie pe na ba société zalaka omoni pe na mutu a travailler na société moko boye mukolo ba longoli na société wana botali vina ye azui même bon à pension mais muto azo souffrir 2 ans après aza sous le côté akufi na attention akufi na souci et za na ba prison oyo loko la compagnie muto na kata compagnie on a kolo na ngwa azo kiltiste compagnie bongo ba yiba kati ça c'est de 1 parce que yo so yebito bandiko yiba
na prison molili ti mokolo kolonga kuno mama boko pamba mais famille no ko moi mbongo asala kenda wapi à part ko yiba ba innocent na prison bazalaka donc manque ya vie de prière oko se retrouver na prison na bango ndeko moka ko luka na église papa na ye na landi ba maté na yo même si ça va na l'élection prophétie privée ou bien publique non pour tout naka moto mususu alingi prophétie ne lo ba na miso ba tout naka to public non problème maintenant ko ta prière ta public à côté prière na prophétie publique nzamba pointer na bi senza mbaola kisanga uito soma mituka misatu na monyo nyo soliko mabanga oh oui papa c'est OK obi po ni mituka na ekufote papa na comprendre te mituka nyo kufi muso etuti mutu na bi se mbongo na ngweza mabe nzamba la kisinga i camarade no moko uito okufa ko moni papi ah oui aza chauffeur to travailler na nzela matadi ngabi OK nzamba yebi singa liwa wana euti na patron na bino biloko na yebo yiba a mutu ana misala mabe alobi na bino bocha 4 tonnes bino bocha 4 tonnes na ndambo bazui ba biloko na baki bateki donc to ba chargeable na conteneur wana yemo donc atika ka bango surveillance ya te bo charger biloko yaki bo nzoka ndeti ba charger wana ba caméra kindokeza yango mona bisa ki na prison satanique il y a d'autres personnes au bakota kuna volonté na bango erreur na bango to kokoma wana na ba prison au bato ba mikota na volonté c'est là où j'appelle tous les enfants de Dieu na repentance na yiba na zo biloko batu na longola bazem na kota bandako nganga mibale batu papa benganga leka na repentance eza débit année. Ils ont début année. Année za moto. Les cas na repentance. Une fois les cas na repentance, na l'élection na réparation en Zambie, na l'élection na délivrance, au moins na vie na yo ko funga makambe ko funga. O ko benga ba pasteur mukili mobimba. Bondela pona nga pona moni ndeka bimi na église na yo. Tant que les cas na repentance na vraie délivrance c'était vieux ko changer té. Vieux ko changer té. Donc clé à délivrance c'est la repentance. Sokité au tambola na église nyonso yo pigeon bimi koto yo pasteur moko ya o mususu sokola batu makolo bako sokolo makolo ba sokolo vieux ko changer té. Donc clé à délivrance c'est la repentance. Si ko repentance fait la sincère. Si ko repentance fait la réparation. C'est pour dire qu'il y a biloko mususu ba pose acheter à réparer. Asuka na repentance té. Yesu akoti na ndaku na ye. Déjà ba vandi si Yesu si akoti afandi pe na ndaku. Sacha talika présence à Yesu ninga fandi ninga ya mbiende bazo melaji abi na Yesu abi présence to nanda kuna ngeza bénédiction je préfère biloko nyoso batu na zona ninga mabe na zongisa tangu Yesu oki maloba all wana babenga ngo réparation donc repentance na réparation Yesu abi si zaché aujourd'hui le salut est entré dans cette maison donc présence ya Yesu me met lobi côté et l'autre me met lobi côté repentance na réparation donc papa na sala repentance vient changer de réparation maman réparation réparation. Merci papa, tout ce qui est nao kitoko réparation repentance. Tout le monde a ramonto ya oluba qui dernièrement après na moi Simon Ramitika et Bolumbo ana kotono on a moi sujet on peut parce que c'est ça l'actualité pour et on peut ça ba prison satanique. Tout ce que on a ndeko na biso pe o ya théâtre ndekorman na kati ya situation o ya kara ya Bolumbo. Ba kil mususu na ma mususu esenga bongo. Tout ezalaka nini parce que tozomona ba biloko ba partout ba biloko ya ba bolumbu to bango mutakala et comme saturé na internet yango pe ezalaka mutu ba réclamer na famille Dieu ba réclamer na makamu na moko boye ba sore comme konanda eti na musika ya mboka parce que ba biloko muso ezalaka poto comment mona congolais soki azui là muso a gagné vie moi mutuka moi ba voyage nde wana ndaza na kati ya Yesu nde Yesu nda pamboli parce que phénomène wana ezalaka ndenge nini et puis ba réclamation ya mololenge wana ezalaka Dieu ani. Bon, na pekisa bana na nzambe batala ba sex tape etambola en internet parce que na bisa bango déjà que na monde occulte ba obligé rapper batu. Salelo na yo moko bongo boaka ngona internet tant batu ba kotala ngo ba posséder ba vie batu. Parce que na kati ya conscience a mutu ezaka na ba benga subconscience. Lorsque vous regardez les sex tapes érotiques alona subconscience, c'est alors que ba démon ya ba mari na ba femme de nuit ba posséder. Et monde des ténèbres Jésus bonis nango. Et lorsque tu peux lobela na sex tape wana après quelques temps quand on la bossa naga il y a une héritier na pesa conseil ici ba bossa nit. Quand on la bossa na mbangu après ba bossa ni mais yé azu bonis. Ye loko basali ba posséder ba dominer ba vie ya batu bana mike ba tali yango ba posséder ba dominer bana mike bazana makambo basali. Na pekisa bana na nzambe batala ba biloko wana parce que batu belé baza poussé par les diables ya osala ba biloko wana. Alors, na kati ya o etali le prison par rapport à comportement ya batu. Il faut d'abord savoir moutawuti na famille nini bitumba famille na yezani po nzamba lobi na Abraham sort de la maison de ton père. Et ce qui wana te tozomona mukanda ya Ézéchiel chapitre 16 Ézéchiel chapitre 16 verset 1, la Bible dit: la parole de l'Éternel m'a été adressée en ce moment, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses pratiques abominables. Tu diras: voici ce que dit le Seigneur éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ozomona ke awa nzamba zo bisa prophète Ézéchiel talisa Jérusalem bambeba.
na ko utamela ko botama na bango origine na bango ndako babimeli baza batu ya kana. Or kana zali mwana moko oya mona bolumbu ya tata na ye na Genèse chapitre 9. Noa langwe na ye masanga na ye bien. Ali akoti na kata tante na ye Bible zolo ba ke Cham mwana na ye kokota akuti Noé bulumbu. Abengi bandeko na ye libanda boya bozi papa pe lamba. Bazipi papa lamba. Ton papa kuti esili babisi tant vanda ga Cham abengi biso tikala bulumbu langwaki. Cham Noa lobi Cham mwana yanga e. Noa bandiko lakela. Olia lakela Cham alakeli mwana ya Cham o babenga ki Kana. Alobi maudit soit Kana. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Azo koti sa koko ni na prison. Ponya kote mwana ni na prison te. Atalabi mwana nga so koti na prison. Lobita na onuna mwana nanga mta osunganga. Na lakila koko nanga. Po mwana nanga lobita nga onuna. Ozana besoin bana ne basungai. Okuta bana ni bana prison. Les prisons. Wana sko prison ya ba parole prononcée. Po yana batebele baza wana ba prison ba parole prononcée. Ashina mutu moko boy. Bakabwana ebisa ayo lokolo shininga to kabwani bala totala. Kama loba wana mutu wana na kindoki ba prison. Libale ya kasuti. Wana sko na munoko boyoka sans effet. Ngam na ibisa ke lokote. Ngana mwana nzambe na prison. Tala bana nzambe na prison. Talebele Joseph na prison. Innocent. Et bongo ba coupable. Bazé belé. Ozomona nzamba lobi na prophète fait connaître à Jérusalem ses abominations de par origine na naissance bazabata Kana. Parce que Kana o nzamba zo présentant au Jérusalem pona kota la source ya côté bouti. Donc nzamba mona ki na kati ndako ya Abraham makambo belé o ko empêcher l'évasion na ye. Asalicie exode sort de ton pays. Même Joseph, nzamba bimisie na en ya ba frère na yi. A memi pas Potiphar. Akuna bimisi à côté prison après tomboli. A tombolé na ndaka baboti na été. Au frère moko to bengi na repentance, akomo komela biso na ba message, bino bobi côté nzamba zwanga te, nzamba zwanga ina poubelle, nzamba zo batunyo na poubelle. Batunyo ba uta na poubelle. Azo mutu mo te na galerie, na galerie. Biso to uta na poubelle nzamba zu a façonné. Donc c'est un peu ça. À départ déjà sorti exode, tout le monde a déjà que mutu fo nzamba bimisa, inde nzamba bimisa Abraham na prison ya mulili. Parce que na kata ba prison molili okuta ezana batumusu yemo na prison mais na batumusu toute une famille bango nyonso babala ba divorce bango nyonso bazwa mbongo esila bango nyonso batanga baloba français okokena lupango bato kuti lokole pa ba David oyo pa ba David le jour prophète ayi akuti David te achele mafuta nzamba biyete acha chama mafuta nzamba biyete donc bango nyonso bakoli bako batata mikolo bazaka na lupango famille bazaki na prison c'est une famille oyo ezaki na prison bazaki na prison molili na Eliab yana bango liboso aze papa Ozomona wa kia bali kuna garantie silinda ke simbita zu mwasi aye ko bota na lupanga famille. Donc lelo mona même ba jeune fille tala ngape na ko sakana na ngate nga na ze na epa na biso. Mona mosa sakana epa na bango. No ka biloko na mabala mona mosa zo sambali. Oyebe epa na biso te. So libalo ekufilo na kozonga epa na biso. Oh, mona mosa sakana epa na bango. Oyesa bamvutuma omoni osko yo moko za réclamation. Te ye moko réclamation, ye moko prison satanique. Epa na mona mosa sakana epa na ye. Mona mosa sakana epa na bango te. Eza pa na ngana kozonga te. Omoni maloboko bisa mobali yangwana moni mibali nyoso ta olobi bo basepeli babiso na zwisi ntia ko boya kozonga pa na bango moni basepeli mbala moko mwasi akolo babongo makolo bateko te oyebe pa na biso te to ana ndako to za na adresse voilà donc na kata ba prison satanique tozo kuta biloko wana toute une famille na kata prison via mutu ye moko na kata prison mutu mususu musala azwa na facilité libala azwa na facilité via bana na ye na prison. Yaza na ba problème te abala bien abota bana ne bien tangisa bango bien kindo ki babi na sala effort abala sala effort te na boti na sala effort après bakangi na prison a se retrouver na prison satana abala sala effort te mais a se retrouver na prison satana ozomona donc na prison satana bakuti ye kuna donc na impudicité oyo ka pena apôtre Paul lo impudicité na yo ke pa na bino wana pena donc ata pa ba paye na yo ka ndengwana te voilà. Donc, aux hommes qui mais quelque part en prison. Et puis, la plupart des personnes prison, ce sont les enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu sont en prison. Beaucoup de gens intercesseurs, protocole, surtout que mon biso na quatre églises de réveil, batebele ba komisa bango basala nzambe na loyengi. A une église pasteur atali sero apesa ka dim, mo chantre. Frère apesa ka mo quelque chose, a comme mokambi. Comme évangéliste, muto ya leki na formation mon côté, a leki na délivrance te. So tant comme déjà évangéliste, donc ayebite kende na boye nazana musala nzamba chakati na ngana nazana betwala na makambo fe fungwama. Ya comme mona ka nzamba ko sala tu mona aja mutu elekani. Et loko l'appel lelo beaucoup de pasteurs makamba délivrance ba ko kangote.
Et comme ce côté, on va habiter une ancienne alliance. Biso tous en Christ, ma soeur. Au moni, quand tu es en Christ, la Bible dit, tu es une nouvelle créature. Les choses, on a ici modérateur, tanga, modérateur à tangi. Les choses anciennes sont passées. Vous écoutez tout ce que les prophètes racontent là. Les choses anciennes sont passées. Ce sont les choses anciennes. Nous sommes dans les temps de la grâce. Si tu as pasteur Mogate à temps de la grâce, il y a Yango. Donc, temps de la grâce. Mais dans le temps de la grâce, on comme une nouvelle créature. Bando comme une nouvelle créature. Vu nous ont changé. Yo avons dit la Yesu, aux obalate. Bando on dit la Yesu, obalakate. Na mukili, aux années pour ma robota. Bando on dit la Yesu, on a pour ma robota. Na famille au wutitan aux hommes la masanga. Aux hommes bongate, misel ba osimbate. Bando dit la Jésus, misel simbate. Yo sont comme une nouvelle créature. Au moment que délivrance est une nécessité, ou eza contrairement à oyo bazo coller verset wana. Nouvelle créature eza na sens wana te. O comme muto asika pose identité à Christ. So faut luka délivrance pour Yesu tant wa sekwisi Lazare na prison. O ezala ki penda ke ba kundi Lazare 4 jours. Yesu aye Lazare sort, Lazare abimi. Alobi na ba ekoli délier les laisser aller. Il faut que fongola e basinga. Asala ki prisonnier. Lazare tanga zo bima wa ozonga. Aluka ta moi studio. Hein? Azota moi se banda ko bota. Bango pe bagi na prison mulili. Na Marie, na Marthe, na Lazare, ba grande sœur, na frère na bango mobali. Babalate. Babotate. Bango Yesu aliaka na ndako na bango mais telle vie na bango. Ndo zomona Yesu akoti na ndako azaché, lobiko ekotité. Présence à Jésus même lobiko côté. Repentance na réparation ndé sali que Yesu lobi aujourd'hui. Le salut est entré dans cette maison. Donc il y a beaucoup de personnes Yesu na vie na yazalaka. Mais ako mona bolamuté, ako mona changement té, ako balata ko botate simplement parce que salut lobiko continenté. Clé à délivrance aux alliés repentance nanuté délivrance en gokutu nanu musika wananda yebi kututé ya kantaka délivrance eza ligoro de bimina likolo mutu balakisa ki muselekete na abimina PC ba PC wana pesa kana na ba douche au mona kana douche caméra ba benga ki caméra na bango allo ya ko filmer pesa ay ba filmer PC na douche allo ka ser alléluia bandeko tango tozaki na prière vendredi tango dadi alobi saya ngasko na yoke loke baluki ngana libu mushu tango na komina ndako sikona bandeko suba nda moni PC wana caméra filmer PC na au moins ba aventure wana esili déjà to silisi yango donc tika nzambe abimisa bandeko nyonso baza kokanga na ba prison mulili parce que omoni lelo émission touti ko sala na yo beaucoup de personnes m'ont appelé pour m'intimider. Je profite de passer les messages. Permettez-moi. Nayambi m'appelle allô. Yonde prophète au bandai ko lobali kambu ya bakenda se repentir. Ah. Au simbi bisika basimba kate. Je ne suis pas venu ici insulter quelqu'un. Nazali bien éduqué. À part Bible ou. Mukolo moko to kotala émission nga na manka baraka mugisho mukuna te. Soka sali pratique diabolique nakoya nako dénoncer. La Kivunda, place de la page générale major à la tara. Ngana la tara nga awa. Nyoso bomona na la tara wana na la tara awa. Pembeni ka ya mangembu. Nde na zabo na pesi mangembu mu Congo. Ba nyoso baro ba site la page na lula body na yo, na lula pantalon na yo. Biso to la tara na biso aga na kineps, blandi na kenda rapoto, atinda rabilo na poto, tirkio nini. Ba bomona na image nena os astozon nduka boutique Blondine kaka na Kivunda awa. Pembeni ya les quartiers, bato so za na Kinshasa. Oko utalope poto oye la msindeza la mwa manka pezala poto totonda nyoso to komona esinte ndo ngelo mwa noir na ngote benga numéro ya Blondine na boutique Blondine o mona penda tala ya boye pena na la tate bilamba nyoso ezali nyoso oluka bana poto batika mwa boye ekenda boye chez Blondine na Kivunda nyoso ezali eza pesa obunga te ndeti boye église mangembo yango église afa partie pesa za kika avenue elandi so uti mangembo 2 avenues avant Okoma dans les quartiers. Donc on a expliqué que Kitoko, Kivunda numéro 9, boutique Blondine numéro yangoana. Tout ça peut pas tout automne d'arrêter. Tout ça peut pas tout avoir un problème t'es ba fille à kin, ba fille à partout, au type braza, au type poto. Tout ça peut battre. Eh mon colo bat. Si tu n'as pas chiné ni master na wana na fête moi à brisque. On va s'appeler na mbongo mais katikata mbongo. Blondine a solo la. Donc t'as la sali ba 10 ans la boutique. 10 ans la boutique on a la tanaka. La Kivunda numéro 9, boutique chez Blondine. D'accord, Sabino T, pour la tarande bon ça en zoto qui parle biso soute.
kolata ye mo ko ala habillé a peut se tenir loko ali kolona assez au kangi sur la talon noka ba si talon ba minoka kolata la boutique ya moko na banda ba ko servir te boutique ya moko na banda la qui vous numéro 9 chez Blondie numéro contact ya wana. Cela ne veut pas dire qu'il n'a manqué de respect. Et puis intouchable comme on est Jésus-Christ. Osimbi bisika basimba kate. Frère, repentez-vous. Na yo mutozo ko encourager les mal. Na yo mutoza partenaire ya ba malfaiteur. Nzamba omona yo. Omoni ezana batu mususu bakufa parce que ala azaki ko kanisa ke ya azana possibilité ko sala batu mabe. Ayeba kite ezana batu mususu ko sala mabe. Yo ko sala 2 jours te. Batu ebele bakufa bongo. Aka bomi mutu moko boye. Après hier babomi ye na libota na ye. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Nazo informé bande ko nyonso na bobo landi be mission ba faux pratique avec l'église na bino ba de bonhomme. Boyo kana informé bino. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Oh nzamba lobaki na Genèse 12, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Un autre pasteur à Saint-Mundimi, moi si naye a divorcé. Atikala na ekiri ya ba pasteur ou ba célibataire. Na tanga kombo na yesoka continue. Ye azo intimider nga pona oyebisa ngai. Donc zio pena mi bimba. Donc na zio ngo mi bimba ba pele ye na yebi nga tango be ato benga na France. Solo bili kam na bige o mutatindi za mutu tel. Ato benga na yebi ke mutu atindi za mutu tel. Ozoka batu bazo mi benga basala nzambe, mais bazo ke ngolo banini. O tango bino bo critiquer baninga. Abraham abotaki na gare. Nzamba bwaka ki était Adam mutaliboso ko sala lisumu. Adam na Eve bataliboso ko sala lisumu. Nzamba bwaka bango te pour information Adam ko kota lola. David azwaki mwasi ya batu. Mais kende ko tala ba vie ya batu wana nakata masumu. Bango ba ozo ba version. Donc bazo te ya batu que tu oko sumu quand on attend la grâce. Te to attendre bango ba te attendre la grâce te. Osenga no pardon. Donc ozo no basi ya batu. Mais nakati ya ba enseignement bandeko balanda kabisu. Na pesa ki enseignement pona kotalisa vina nu ya mutu roi David. Azui mwasi ya batu. Abomi soda wana. Les deux péchés wana ekota ki pe na ndako na ye détruire bien kasenga pardon. Mukolo Nathan koti na ndako na ye Nathan yebisi David. Nzamba lobi nanga obomi soda moko zui mwasi na ye. Malheur ekota na ndako na yo. David afuka mesengi pardon. Nzamba limbisi prophète pa yebisi nzamba limbisi mais nzambe aboma mwana oboti na mwasi ona na kindumba. Mwana na kufi. Donc pour David, le quoi nzamba bomi mwana ona boti na kindumba, c'est fini. Nzoke sila kite maloba ya prophète. Ya liboso ezalaki nini? Dieu m'a dit na yebisa yo David. Makambo sali na kuku. Nzamba ko salwa ngona mpoisa. Akobimisa malheur. Dieu va faire sortir le malheur dans ta maison. David a sa la repentance. Mais un jour après des années, moi na David moko Absalom akenda ko sala inceste. Amnon a sala inceste na Tamar. Abimina ndeko na ye. Absalom organisé une fête. Abomi Amnon. Inceste wana eza molimo ya kindumbo ekotela ki David. Nzamba betaye kindumbo ekotena ndako na ye. Malere bandi. Molimo akende ko boma soda ya bato. Pozo moi sinayi. Esprit wana ekoteli bana na ye. Absalom abomi Amnon. Mon frère, eblo mususu au vivre. Au futa. Donc, on m'a dit, après mission, Kabal nous a monté et retombé sur nous. Il y a un Dieu qui nous a envoyé, qui nous a mandaté. Moi, j'ai un Dieu où il y a pas kolanga mafuta. Na insulta kamutute. Je n'ai même pas le temps. Il y a eu des solo anda kunayo. Ceux qui ont eu peuple de Dieu, on a en faire. En tout cas, on a une caméra bandale roti 15 heures pour na reprendre yo. Ote faut bondi la pona bango. Dieu n'a pas envoyé Nathan qui no bondi la pona David. Nathan David a eu moi c'est battu na douche. Nathan bondi la pona ye. Dieu n'a pas envoyé Nathan bondi la pona David. Dieu a envoyé Nathan de les reprendre. Peko yebisa yeke malere ko tananda kunai. Yango na bisi bande ko na nyoso batubela. Batubela. Andori ya ba aventure bo sala en tout cas batubela. Oeza nemoko botika bana mubeso otiki bana mikenza mbalongolio bo se repentir. Merci. Merci Moto Nzambe et Frata. Botika na bino intimidation pour na éviter hein. Na éviter pour biso to contrôler nyonso et surtout na capage télévision to contrôler nyonso donc biso toza bana Nzambe biso toza bada baya. Batuya.
Donc laissez les enfants de Dieu, les prophètes de l'Éternel, basalam salana ba pour biso to dépeupler karaka diable, to repeupler quand il y a Nzambe parce que tu travailles à boire na norme et puis to le kana na malobate. Merci mon ton Nzambe na ba éclaircissement o pesi biso bandeko pe bazala ba ka o bazala ba prison, bazala ba problème, mo sai na Nzambe yeyo Facebook na biso ezali prophète Marquis Miracle TV. Efrata pesa en Kati? Non. Non, oui. Prophète Marquis Efrata, oui. Chaîne Nabiso. Sur YouTube Ndezali, Prophète Marquis TV. Tolongola miracle pour le baki yondo le baki zamulai. Donc bandeko ba olinga balanda ba enseignement na ba témoignage à musala, boko s'abonner na Prophète Marquis TV. Au cheka Prophète Marquis TV au moins na chaîne na YouTube, au s'abonner. Ba ba linga prière. Donc ba olinga ko bondila na biso na live na Facebook. Prophète Marquis Efrata. Au moins na page na Facebook. Ou ko cliquer j'aime na page. Ou ko tinda pe demande na compte. Bandeko ba kolinga kolanda ba enseignement na mulai na ngo. Chaîne na biso ezali Prophète Marquis TV. Donc au s'abonner au kolanda ba témoignage, au kolanda ba enseignement, ba riche enseignement pour na bandeko ba loba to ubila raté na roté awa. Awa to umela raté o ezali chaîne commerciale mais sunga basali Nzambe. Donc c'est pour dire que soza na posta chaque semaine, chaque temps au monde na Prophète Marquis na ba enseignement na ba différentes chaînes au kobenga mama sin tu ebisi na foot émission. Ça sera une très belle chose, une très bonne chose et vous aura une bénédiction pour na yo que ba to belende bazo témoigner nengo landi ba témoignage ezala kizaki émission mo boyondo futaki ya Nzambe bosa na yote. Donc bengi mama sin manga no bando futaka émission prophète alikaka, ça sera une très bonne chose Nzambe na lo pambola. Clôturer na biso papa na lipamboli pour na semaine otozo banda. Éternel Dieu de ma vocation, Dieu de mes alliances, na bondeli likolo ya papa maman nyo solandaki émission oyo. Na se ya douleur, na prison, na blocage, na malade, na rejet, na humiliation, na déception. A trouver grâce, paix changement, paix guérison. Pendant moment na zolo bawa, likolo douleur, likolo malade, likolo ba pasi na yi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Bao Balandi Bisso, vous allez toujours abonné à Capache Télévision. Tu as commis 30 000 mine de rien. Merci à Prophète Marquis Efrata. Ouais, les cas qui n'a Bisso place, bah qui va humilier Bisso, mais Nzamba Lexika qui est et rataraté pour ça ni Nzamba mais bah qui pena pour pe maboko. Bah on a besoin qui tient, on peut s'engager ba conseil, na rochanga vraiment pour yango ezara soki papa bengi ata na sali bo fona simba frame na zonga na tala sima. Merci pour tu commis 30 000 euros que na 100 000 200 000 parce que tout ça ba Nzambi. Pour na ba ope ba soutenir Bisso na Capache Télévision, bon s'abonner sous massivement na Matabi City TV site na bino esika mais on est allé mamsusu on est à monde mamsusu pour l'année tout ce qui en a. Merci, bye, à la prochaine, au revoir, bonne année 2020 toujours dans le Seigneur. Capache TV.